Ouais, les matinée politique, Oyo, président du rassemblement à Koloba, les matinée à réarmement moral pour la manifestation Tozanango le 19, na cadre de départ à M. Kabila. Accompagné la lettre V comme victoire. Votez! Et ça a eu échec parce que Tobima met le pouvoir et empêche qui. Le 19 autres déterminé le peuple congolais à Bima parce que le peuple congolais a exprimé en gros. Boyoka il va siffler, ndenge beta makina contre l'église catholique, peuple congolais aligné sous Kabila te. Ya onde bomoni batu bazoya nanu, d'un moment à l'autre place au Gotonda, pour démontrer qu'il IDP ses amoko. Je crois bien que ça va commentaire na souka. Donc c'est ça vraiment. Les deux doigts, peuple déterminé à l'équipe atomique na makasi. Bato majorité so baolo babongo eza po bafutaka bango mbongo baza bana misala Kabila po baloba. Mais la conscience na bango bayebi ke marche ezalaki réussite bango moko pe babimaki te. Azana droit ya oboya te po constitution ezo autoriser marche. Azana droit ya koboya te. Combattant monde entier, le 19 au Sengabino Pebosa la sitting na l'ambassade, il y a RDC Kuna pour exprimer que le peuple congolais est en même moral. Je vous remercie. Au moins, on a un siège na biso état sacré. Siège au Baba Tshisekedi akufa atiki biso libanda te atiki biso na kati ya lupango. Yo mo komona na esengo bo état na mona président na ngai alingi ya pesa ngai maté o pesa ngai Fox. Nous avons préparé marche et pacifique. Marche et pacifique dans tous les peuples congolais dans le monde mobimba. Tous les peuples congolais dans la fin fois ya Congo. Mutaza mukolomboka na mboko azalite. Mutazali mukolomba soki mutaza mukolomboka o mais Mobutu akenda te. So mutaza mukolomboka o mais Kabila le père akufa te. Mboka ezali souverain na peuple congolais. Peuple nazali souverain ya kozwa nyonso en charge. Eza na constitution. Marche nyonso eza na constitution. Peuple azali capable ya remarcher pour revendiquer droit na ye. Azali na droit ya kosala o. Marche yango eza te na parti le rôle IDPS et rassemblement et bimisaka ba millions de personnes et pesa ba jeunes pour que ba marcher, ba combattre peuple congolais non. Congolais oiseau marché, c'est-à-dire que azo raisonner lelo yo na Congo bo jeunesse ezate. Bo jeunesse eza maudit, 5 chantiers eza malheureux, justice ezate, social ezate, économie ezate, budget ezate. Message na repesa monsieur Kabila azalo monsieur le rôle ngai. Na minute au mandat Kabila ezalité. Tozo banga sute po biso peuple congolais to kufa. Na c'est pas là que Nazana qui sait que du vivant qui serait du mort. Qui sait que du mort et la moussi ba esprit nyo cela la katia nzoto na ngai. Yo na pesa monsieur Kabila azali très jeune. Ce qui a retiré mboko na malembe, lobi pa on a besoin à se potiler na mboka oyo pour le zonga soka tala bolamu. A rozonga peuple ozonga sai. So c'est le mabe, peuple obengana e na micho yo toza mboka eza mutute. Soki mboka ezali bilanga ya tata ya mutute, ezali ferme ya mama ya mutute, ezali ferme ya tata mutute, ezali mboka ya peuple congolais. Oyo ba koko na biso ba français te ba défendre yango. Message na pesa ba combattant nyonso ba na monde mobimba. Combattant ozali congolais, kotinga la ndeko na mbongo te. Kebele bazali na PPRD, ba se encourager à travers mbongo oyo ozotinda wana. Botinda mbongo te ba mona ke souffrance ezali. Bozwaka mbongo na ba France, ba Belgique, na États-Unis na pasi boye. Potinda la ba o bazali awa. C'est-à-dire que jamais binone boko
Secrétaire général. Secrétaire général à Benga, la vista, le yo, na yo pe, on a yo po dans le mini balé, au timbe yo. RDC occupé, boyoki ya pa, mikolo elekaka mikolo moke obolandi.